ya Château Rouge. Ba mama bino moko bomoni bêtise oyo euti koleka mikolo oyo. Bakomi kofilme ba mama na biso ya Château Rouge. Bazo filme bango baza kolia. Bazwi babuaki ba publier yango. Mais ba mama ekomi buzoba. Il faut totelemela eloko wana. La marraine azali pona ba mama du monde. Na ye Château Rouge pona lobela. Ba mama il faut buzoba oyo esila. Ba filme ndeko na biso ya mwasi ba publier yango. Tomona na Kisasa kuna ba mama ba oteka na bagambela bazolia. Nani a filmaki? Na Zando ba mama bazoteka bazolia. Nani a filmaki? Yango wana natikeli ba mama na nga baloba. Mama na biso o ba filmaki yeyo. Yeyo mama na biso aloba oyo mama na biso Mavero Simbinina. Donc yaya o pe na Congo Kinshasa la kisala la marraine à Weston. Yeyo. Donc mama na nga baloba. Bon, ngam nazolo basiko na Vero Kinder. Biso mto banda Château Rouge. Bangulu mo bazoya bataille mystique koto litutu ta ezoye barate. Pona ni ba ko filmer biso ba mama Château Rouge. Bina biso to luka ala kata Château Rouge. To lia kala Château Rouge. To mela kana Château Rouge. To makabelo to sa na Château Rouge. Vina biso to na Château Rouge. L'air ni ya te ko zala ke on ko lia so ki na restaurant pour les sakia. Ya to lia ka place zo tekela. Mais muto a filmer ngo. Aza zoba, muto a filmé aza ndoki, muto a filmé azali fonzele, aza pra fonzele, taille mystique. Donc yé moko pe alia ka bienté, ala ta pe bienté. Biso ba mama poto ya kala. Na nga bosa ni songa na Vero Kinder. Donc nyoso wana bo cheko eza pamba. Oki, so ko bito ko laksa bilamba ko. Donc tina kwani ndenge zali awa to yaka ko luka ha vie to yaka ko luka ha vie bitende zali ba position ba bitende zali ba parler na kine zali boni ko bani ta bon arrêter donc bon arrêter o la sala ki encore aza fonzele pour respecter aza jaloux aza ndoki et puis aza vena allez Kitoko Mavero bongo mama no yokoloba nini mama na biso o ba filmaki yeyo botala ka vrai chéri boye pona nini ko sala eloko oyo mama il faut to telema ba mama Château Rouge to ko sala lango marche mama na ngaloba ngai ko ba filmaki oya zoko loba te ngala ko lobile parce que aza mwana nga alia la Château Rouge ako luka mbongo akako sala kindumba te akako luka kindumba te alia la Château Rouge tekaka boye sengeli fa olia na ningo toye awa koteka mutu nyonso aliaka na yende na lie eza na problème po ya gravité nanga pe mutanzala te nandaki na nanga na lia na nga ata tolie misapi eza vina eza ba résoudre le problème eza bandaku na bango bazwa ta ofilma batte okro ofilma ka bataya bandaku na bino oya ko filma ka bata Château Rouge te ba complexé to sala kindumba te to ko luka mbongo na biso bino omona to senga te bana ba complexé ba mama Château ba complexé naki jaloux ba jaloux to le kimi ba courage ya ba jaloux wala sikoyo ozo ko publier donc boya ba ko banzele bino ba mama kandele bozomona ba mama Château Rouge bango yeyo ba mama Château Rouge ba siliki balobi jamais bakoki ko filmer bango boye oyo azo filmer wana atika nindela kuti bayaka ba biso to boyaka fo nzela moko boye oyebani kutu te oza kutu na Congo te eloko moko te ni te vela moko boye oya ko filma ba biso bo filma ya lisu te mama Château Rouge basiliki na niveau ya lelo te comment est-ce que bokoki ko filmer ndeko na bino ya mwasi bo publier vidéo ça fait 30 ans vina biso to liaka libanda makambo so to tiba kuanga to ro fina to ro lia bongo loko ni nango ya ko filmer biso bo kanda bo kuanga bo sukisa mbala suka surtout yoko zela ka convocation na yo plein to ozwango pela ya kitoko faut respecter ba mama te oui il faut qu'on respecte ba mama
bamama ya Château Rouge bazali bandeko na biso soki baza kosala mosala oyo bazoluka mbongo na bango il faut totika basalaka kindumba te basalaka mabe te donc bana tolani mibali koko mutu nyonso ayaka azala mobali na ye mutu nyonso ayaka ayala ndako na ye azala vi na ye ozoyoka awa ndumba za te sere na biso mwasi kitoko boye bofilme ye ezalaka te ifo botika problème ezala na kata couple na yo donc nani korange yango bongo ya kokanga bafoto nano range te bamama botika botika Céleste asu na mobali na ye donc yo ya kokanga su Céleste ozaki na problème na Céleste bamama botika bamama Château Rouge balobi la marraine toboyi likambu oyo toboyi yango donc yango balobi la marraine il faut likambo oyo esila yango mavero simbilina baboyi bamama en tout cas biso bakongolais tozala na bolingo bakongolais totika biloko wana ya kofilmaka oye okuti bato bazolia ozofilme oye okuti bato boye ozofilme il faut totika yango kofilmaka bato bifilmela boye ce n'est pas bien totika bizaleli ya kofilme wana vi na bango yango oyo vi na bango bamama na biso balukaka mbongo na bango na Château Rouge ayeni koluka mbongo na ye donc ce n'est pas bien libanda oui ce n'est pas bien botika bamama Château Rouge bafashe balobi soki bofilme lisusu en tout cas ekokoma likambo ya marche bamama botika kofilme bamama na Château Rouge botika kofilme bamama na Château Rouge botika kofilme botika bango baliaka na bango bayoki nzala te baza baposa balia mabeza wapi ese ya problème na bango atako tolie ese ya problème na bino ata tolie na balabala tomesala kolia na balabala ça fait 30 ans toliaka toujours libanda kolingi nini bajaloux bandoki basi moko pamba baidongi basi moko dongi donc botika na banza video esuki awa la marraine nazalaki invité na kati ya Château Rouge mama na biso yo linga olobani loba mama kofinga te pardon bolimbisa donc bamama Château Rouge na moni bakomo fâché mabe bamama Château Rouge bakomo sirika mabe yango wana bandeko botika makambo kofilme la marraine nalobi botika la marraine azali mama du monde mama nation nayaki lelo na Château Rouge tala bobima na vi na biso oki bozala mibali bozala basi bobima na vi na biso oki botalaka makambo na bino nani yango na mokili aliaka te atombola mosapi nani yango na mokili aliaka te atombola mosapi tala bokeba c'est la dernière fois c'est la première fois d'accord donc ndenge eza wana bamama Château Rouge bafashe balobi bamama Château Rouge basiliki mabe bino mo bozomona bamama ya Château Rouge basiliki mabe donc botika makambo ya kofilme botika mboka eza na baproblème botala nanu makambo ya Congo oyo eza kokweya botika bamama Château Rouge soki bozo continue ekoyindela bino bakipaka bino te banyongo na bino te ebon eloko nini bajaloux nananga liaka te na mokili ata mbu akuta liaka bongo biso bato oyo nzambe akela tolia te ya solo wana mais boa bajaloux bamama Château Rouge oye bamama Château Rouge oye tokobanda bamama Château Rouge tokobanda koliaka libanda oye loba papa liaka nani Château Rouge
rouge tokobanaka kolia libanda tubana kolia ka libanda oye balobi indi oh la mère prêtre indi bon tieki nalela bino nasukisi nayaki mission uniquement kana château rouge invité donc nasilisa likambo oyo donc likambo oyo esili babizu bai mwasi kitoko boye vrai chéri boyakomisa Francisco Bonsoir, bonjour pour ceux qui nous regardent le matin. Donc nous sommes en direct des images de Francisco Plisco Bolingo. Je répète, Francisco Plisco Bolingo. Sans lui, il n'y a pas d'image. Alors pour tous vos anniversaires, vos mariages, n'importe quel type de cérémonie, n'hésitez pas à contacter Francisco Plisco Bolingo. Il est là pour vous, vos images et tous vos anniversaires, vos cérémonies. Il est là pour vous. Appelez-le meilleur caméraman du Congo. Merci. L'international Francisco Plisco Bolingo, #1 toujours. Si vous voulez de la qualité, vous voulez des bonnes photos, n'hésitez surtout pas pour vos publicités, vos interviews, vos fêtes. Contactez le #1 Francisco Plisco Bolingo international, le plus regardé en France, en Europe et partout dans le monde. Francisco Plisco Bolingo toujours. Francisco Bolingo, site oyo donc eko kanga masolo puis ekangi de masolo takanga moko iko dana bimina site yango. Donc c'est que makambo ya kitoko. Bana kini bana poto bana Belgique bana Paris. Site ya moko Francisco Plisco Bolingo, Francisco Plisco Bolingo. Total ango. Roi David l'homme qui a tué Goliath, mais c'est tout pas bras. En tout cas, merci vraiment la Francisco Plisco Bolingo. Olingi ba image Francisco Bolingo olingi omona ba image kitoko he Francisco Plisco Bolingo otozwa etomona Francisco Plisco Bolingo.